Capage TV. Capage TV. Sur mon toyebi, rôle ya prophète, na rôle ya prophétie, c'est difficile, c'est impossible à la dessus. D'abord, quand il y a rôle ya prophétie, c'est-à-dire qu'il y a source ya prophétie. Okay. Prophétie, ou t'as pas prophète, ou t'as pas nzambe. Prophète, c'est un canal, on nzamba le kaka pour aloba. Et puis, sur nzamba lobby, atika li muto, comme une normale na ye. Azape mutu, azana ba désir, tout ça. Alors ceux qui n'ont pas bonzambe na tiena na bonzambe na zu ba pakamone mususu wana na tianga côté, donc c'est difficile que nazala quoi je peux dire nazala déçu parce que Bible ngo lobi que malheur ya mutu o yazope azo ça la confiance et pas mutu. Écoutez, ce qui est puis élection et bandaki depuis les élections na banda comment on a flou. Je voyais na doute ya mutu nanya kokoma président de la République. Je ne savais pas qui sera le président de la République. Mais c'est maintenant que Zamba fongolinga miso. Dieu m'ouvre les yeux. Zamba ebisika mutu ko diriger mboko. Celui qui va diriger le pays. Deuxième fois Eza Félix Antoine. Il sera Fachi Berton. Eza Félix Antoine. Il aura le deuxième mandat. C'est lui que Dieu a choisi. Bolinga Samba Poni diriger Mboko. Il va encore nous diriger pour la deuxième mandat. Deuxième mandat. Parce que maintenant que je parle, alors que je parle, moni tourbillon à ma casse. Je vois des grands tourbillons. Et il a étendu à RDC. La moni zolongo la mikou ya kana. Zambalobi aye ko libérer mkolongo la malédiction. Il vient de lever la malédiction dans cette pays. Salité belé. Je vois la salité qui quitte ce pays. Bazongisi pouvoir. On remet le pouvoir. Bazongisi Félix Antoine. On remet encore le pouvoir. Il sera président le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et donc on dit oyo et ça là quelques prophéties mususu ezara netiboy olobi en général mais prophéties mususu ezara na privé parce que tout le monde a ba prophétie mususu et bon m'a rappelé ma famille hein on remet une prophétie en général bo bat bayo ki yango parce que bino pour le baralem mususu que monindo to alobi la rappel mutu nyo sauter est-ce que prophétie mususu il faut que le baron la ndenge ya ko bomba prophétie mususu faut ya na cher équipaka to bo équilibrera déjà avant on lo balikam dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique, bon, ils ont un message on a pesinga na public OK. Nzamba lobike oyebisa muto en privé. OK. Mais il y a aussi message nzamba pesio abike non olobelango. Alexa bonzambe na yi. Olobelango na miso batu no suba ibake non. Nzambe na lobaki. Amen. Peu importe prophétie, donc ils ont message nzambe. Et lo ebomi ba prophète mususu eza ke ko sala sentiment na bango. Kosala maele na yo bien sûr photos dans la sagesse oui sagesse c'est toko longolango na domaine prophétique mais photo tambola d'abord c'est non parole ya nzambe ndenge elobi surtout zu ba prophète ya bible na ba prophète ya biso lelo to comprendre que ba prophète ya bible bazaki o nzamba lobi yango nde lobi so nzamba lobi ki aloba na public yake na public so nzamba tindi pa roi ake pa roi alobi yango ke non nzamba lobi na nga boye na boye na boye. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres,
Sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a otiko sokola apakola kaba gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te rite ya beauté ayebi biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rite Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, Kapash, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo remboka remontade. Ya ko remontage penza. J'étais Kapash mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Ezan na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko zo sala na kati mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata bureau bo. C'est que vous avez dit à banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komina bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Kapage le bien, ba douleur. Ya libumwa baba vente ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous en livraison pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande. Oza na États-Unis. Kapash Télévision, bienvenue chez nous. Tu as changé par plateau. On a vu au monde on a différents plateaux. Parce que quand dans la ville, on sait que misala mais awa. Tout ça awa. Na pire les aliboso na biso na 24 so côté avenue on a tout droit oye autourni car à place immeuble ya Weranson ezali. Edid et Deab Studio Nai. Pour na mamanzaka na biso, badi ba sabi neti ton Pierrot boy ton Lulu. Madame awa sala awa. Permanent. Donc au fecha. D'ailleurs c'est chic. Capable de à offrir awa. Désormais nga mon offrir madame. On a mère na biso talara tchaka à l'aise. Moi c'est libala madame. Idéal na biso yango studio Nai et Deab Studio Mel. Ah comment bana? OK. Mais ça pas bon raté. Là au commandement car. So quand tu partir à saut de mouton autour car immeuble à Wera wana. Ba fille nyonso ba dimba sala moi. Kitoko, Makalunga, donc vraiment désormais. Awa. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours?
Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, bienvenue chez nous et merci à tous nos abonnés. Vous continuez à s'abonner massivement. Merci Nabana Nanzambe Nyonso Barozwata Rutala Biso parce que tu es un mo paya. Ndako ya mbaba paya, izandako ezana bénédiction. En tout cas, je suis béni. On a l'habité mon paya nanga des fois banda pena na plateau na biso ya sika 2014 pour Nzambe azwa lokumu parce que tozali boye me basai na Nzambe ebele na lobaka basambe la rapport na biso ezaka na Kinshasa te partout dans le monde. Et merci na ba partenaire Nyonso oyo bazali na biso Bio Herbe Cacao maman la biso ya flat en tout cas boza ebele Ruth Beauté en tout cas zo vraiment terre au sein matanga ya maman Ruth on est ensemble. Merci na maman Chimène Cargo na Dubaï en tout cas merci na bateau Nyonso bazana biso ba Nyonso ba kozana na biso tout autour ya émission oyo merci en tout cas na ba Nyonso bazana biso longo Nzambe ya pambola bino tozana papa Simon Katuza. Voilà, je n'ai pas massacré le nom. Aouti na Lubumbashi, prophète Nabiso, oh vraiment a commis partenaire Nabiso. Désormais la Capage Télévision, bon nous avons prédication naé, beaucoup vraiment temps, il y a bénédiction, ils sont ébélés parce que tous en a dobo mesana. Bon mesana naé et puis nzamba ko zanga te to zanga les sous te ko kumisa nzambe. Bienvenue papa et puis merci pour la confiance
Et puis merci en tout cas parce que ma chaîne est belle, mon lobité. D'accueillir et pas maman Kapache. Et puis merci pour la disponibilité surtout et bonne santé, santé madame. Ah, santé ça bien. Bonne Lubumbashi. Lubumbashi ça. Babi toyo. Nasiro eli biso ngo tombalasima. Non balasima. OK. OK, tu peux s'emboter na ba Rolanda biso et puis tu vas dans le sambo, tu côté directement na émission na biso lelo. Merci. To bondeli. Éternel Dieu de grâce, to pécio merci pour na maman au péci biso. Amen. Ya ko partager parole na yo, pensée na yo. To tiki moment na maboko na yo, Nzambe zala alpha, zala pe omega, zala pe Emmanuel, ozala esika oyo. Amen. Seigneur na pamboli peuple oyo, na pamboli nation nyonso ezolanda biso. Bisika nyonso bazali ba pambwama et que esprit na yo ezala esika oyo e conduire biso et même yo toujours na volonté na yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci papa Simon, merci pour na plateau na biso ya Kapache télévision. Boni Lubumbashi. Mambozo kende bien. Lubumbashi eza bien. Ezala kimia. Génération des élus, Oezali Kombo ya Lingomba et prophète Nengeni Makabozo le Karakati à Lubumbashi. Et puis combien de années déjà comme ça la navette entre Lubumbashi et Kinshasa? Ça fait plus de 10 ans. OK. Ça fait plus de 10 ans que nazo kende kozonga. Pourquoi les élus de Dieu? Génération des élus. Bon, génération des élus, ils ont vision. OK. Vision, on a appelé ça Inga en 2003 pour na Bandango. Alors, appelé ça un message, on a mon combo et puis na ba objectif nango. Une occasion parce que c'est pas facile hein mon hasard ande to bota maraboya ta na famille bateyo liloba mais ceux qui montent mora la qui sur enseignement te ozala très difficile oko babisika okomi onani okutana na liboso wa yambisa vraiment Nzambe comme Seigneur et Sauveur. Bon na d'abord koyamba Jésus. Bon nakola d'abord na famille chrétienne. OK. Donc papa nanga na maman wanda kosambe. Donc on a la vie de prière. Amen. Pendant que l'église comme bâtonnion sondé va kenda l'église. Mais na zoa qui appelle. OK. Na appelle c'est après ils ont un pasteur moko azaki na quartier na biso. Donc azaki voisin na biso. Donc ayambayi mopa na e moko, mopa na e pe asona makufa déjà. Donc nous toana à Teanga, qui s'engage avec non, aux en appel Nzambe, Nzamba Bengio, aux la mission, voilà. Juste en appelant message voilà, c'est à partir il y a message on a eu conviction, on a vu que non, na banda kosalela Nzambe. Est-ce que Nzela yango ezalaki facile to ezape na bepide nango? Non. Maman Kapache c'est pas facile. Vraiment. C'est pas facile. Donc tout le temps makambo ebele et surtout dans le ministère. OK. Ministère les a mielté, les a rosté. Ministère sont talinga côté dans ministère, il faut accepter à côté de kibomango. Vraiment. Donc ils a vie difficile, très difficile. Mais sur une Nzamba bengio dans ministère au sala de n'importe quoi. OK. C'est pourquoi moni ba tumosusu abandi musala Nzambe bien. Mais sans appel, parce que ayokaki, parce que baebisaki, sans que azo appel na na conviction et appel na moni batumusu bazo sala ba dégâts na banzela parce que ils ont makambo nyonso. Ils ont la salité nyonso ils ont na kati makambo Nzambe. OK. Pe bolamu pe makambo Nzambe ils nango. Na kolo bake nazo waka ba difficulté na mona pe bolamu Nzambe na nzela. Na rencontrer makambo malamu ya bien na bike non même papa nanga botanga na mona bolamu te. Mais ma bénion c'est tout nango yango nde saliki tozala lelo ni tozaboye. Vraiment. Je crois c'est un peu ça. Moto église nini ebenga ka ya liboso po ya na Kinshasa ko ya ko prêcher bonne nouvelle parce que ça rappelle rare hein ba bi cher ya muninga boko benga pe mutu bo aloko to pe église nyonso ke nango hein mais so muta sali quand même confiance ya ko benga peut-être là mususu to ko yeba église nini o ebenga ka ya liboso pena po ozwa pe vol o ya hotel na Kinshasa. Bon, église à Liboso, et bien na Kinshasa, ils ont la bandade. OK.
Ils en a bandal, il y a pasteur Paul. Ok. Ils en a bandal. Une église à Liboso, bâti une invitation, bah bengi sanga, na travaillé. Après na on dit koya, kokende, kozonga. Ok. Depuis 2017, l'église Etonga Maki, obimisi pe ba prédicateur mususu to ozanan. Ah bah c'est belé. Na bimisa ba ne belé na ministère. Ok. Et ministère église bandé en 2017. Mais ministère ngai bandé avant 2017. Ok. C'est depuis 96 qui a bandé ko sala nzambe. Wana église ni. Wana na église Patmos. Ok. Ils en a Likasi na 120 km de Lubumbashi. Ok. Vous avez dans Likasi, après il y a Lubumbashi, on s'est installé dans Lubumbashi. Ok. Donc en 2017, dans la vision, il y a un mot à partir de 2003. On a banda osenga, na banda ozela ke ba pesanga go pour na ya banda. Donc on a bima comme rebelle de l'église parce que ça na papa, mon papa nanga molimo. Donc alors il fallait nazela juste go na ye, mais tant on a convaincre que non, voilà. Nako kende apesinga go apambolinga et voilà 2017 na bandi vision nanga moko onzamba pesa kinga. Vision prophétique ezara vraiment na ba difficulté belé hein. Comment na boye papa Simon vous allez déjà comment avant après nzamba fungoli misu to obandi comment et puis ko pesa batu ba prophétie tango commis dans le Seigneur. Non, on a depuis. Ok. Donc d'abord, je peux dire, ils ont dans la Kolanango, ton Kolanango banda bomwana. C'est pourquoi on a dit que Tokola na famille chrétienne, to banda ko sambela combat chrétien, makamunyo sur Christ banda salango. Mais la banda ko yeba que makambo na zo sala, ils ont des nini. C'est à partir il y a pasteur Oba invité qui est au pasteur wana pasteur Kasongo personnel. Kende mutu à la kisanga nzela bike non ozana mission nzambe ozana appel nzamba benga yo voilà que voilà osala boye donc depuis que Joanna mutu apesanga forme ya ministère ezaki papa wana. OK. J'étais en 1996 ezaki na janvier le 1er. OK. De mutu la kisanga bike non voilà ministère na yo kende boye donc azui coaching ya ministère nanga. Mais dans l'église, au Tobanda, au côté na 45e mois, dans les églises, il y a Kala, au Tobanda, au Samela, depuis, et tout ça. En tout cas, merci. Le prophète Simon, prophétie, ba prophète et belé, ba abusé. Dans ça, on a bino, ba chrétien, mon sous-soupé, ba zuma kolemba, moi ba découragement. Tant où yo mo komona bongo, lilendi sinini oyo oyaranango. On a des chrétiens, on a la rabbine, et puis on a nos confiance. Prophétie. Prophétie, les lois sont dans un prophète. On a un prophète, et comment on croit quand même moins minimisé. Dans les chrétiens, on a soumis nos alliés au Kamba. Et vous savez qui est. Les prophètes, moi, l'olenge. Ceux qui battent décourager, est-ce qu'à l'église, il faut autant la prophète, tout voyez la liloba nzambe, où ils ont la katia pasteur et puis dans le ministère. Bon, na deux volets. Mais moi, pour éviter le fanatisme, quand on a katia ningomba. Je n'ai pas répondre. Ok. On a deux volets. Bonga meli yango penza. Bonga meli yango penza. Alors on a deux volets. Premièrement, bandimi. Bao baza déçu par rapport il y a prophète, il y a pas prophète. Donc c'est-à-dire bah il y a d'abord rôle, il y a prophète, il y a prophétité. Na rôle il y a prophétie. Bienvenue à l'École supérieure des métiers d'informatique et des commerces ESMICOM en sigle. Cet établissement offre une formation complète et soutenue à ses étudiants à tous les niveaux diplômés d'État. Voici les systèmes LMD à l'ESMICOM. Inscrivez-vous et commencez votre année académique en licence. Tenez pour la section informatique. Retrouvez les options suivantes. Administration, réseau et gestion des bases de données ARGBD. Intelligence artificielle UA. Télécommunications et réseaux informatiques TR. Réseau et techniques de maintenance RTM. Pour la section sciences commerciales et financières, nous organisons pour vous les options suivantes.
gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique. GFFC. Enfin, marketing et communication publicitaire, Markup. Choisissez votre option et inscrivez-vous dès cette année à l'ESMICOM en première licence. Vous devenez licencié après 3 ans seulement d'études. Notre adresse, Première Illimité d'Inandos, à côté de l'hôpital HJ, sur le petit boulevard Lumumba. Pour tout contact, composez +243 89 83 77 77 5 99 67 37 585. Notez bien, le bureau d'inscription est ouvert de 7h30 à 19h. ESMICOM, l'efficacité et utilité pour la société. Sur le rôle de prophète, na rôle de prophétie, c'est difficile, c'est impossible à la dessus. D'abord, quand il y a un rôle de prophétie, c'est-à-dire qu'il y a une source de prophétie. Prophétie, il y a un prophète, il y a un nzambe. Prophète, il y a un canal, il y a un canal. Et puis, ce qui est un lobby, il y a un comme une normale. Il y a un désir, tout ça. Alors, ceux qui ont dit que Bonzambe, donc c'est difficile que nous quoi. Je peux dire nazala déçu parce que Bible ngolobi que malheur ya mutu o ya zo la confiance et pas mutu. Donc so zo tambola makambo nzambo ça les confiance na pas mutu ye ba ke ko toujours déçu. Et pas seulement que les prophètes, il y a même des pasteurs, il y a même des apôtres, des docteurs, même maintenant ba domaine mususu. Déception ils a partout. Donc problème il faut yeba et logo nini est attaché yo na mutuana. C'est comme nous na pas na bino maman. Donc, l'eau est intéressant, et ça m'a sala autour sala. Donc, si on a ligne nazo déçuté na vie, et donc là c'est na se concentrer et ma cambo autour sala awa. Donc, ce que ici voilà ici. Donc parce que après émission awa ozonga kamutu normal. Personne n'a personnage. Voilà maman. Oko ganga, oko silika, oko sala nyonso tout ça. So na moninde ozo seka, on dit ah maman capable ozo seka. On dit que waouh. Mais jour na moninde maman capable, si c'est maman capable à décevoir. Moi déjà comme problème. Vraiment. Merci. Thomas, moto nzambe. Et là, on a oyo et ça la quelque prophétie mususu ezara netiboy olobi en général, mais prophétie mususu ezara na privé parce que tout le monde a ba prophétie mususu et bon m'a rappelé ba famille hein on rebeta mutu prophétie boy en général boy bat bayo ki yango parce que bino mon pour le barale mususu que moni ndoto ba lobi la rappelé mutu nyo sauter est-ce que prophétie mususu il faut que le baron na ndenge ya ko bomba prophétie mususu faut ya na ngona cher équipaka to bo équilibrera déjà avant le balikam. Dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique, bon, ils ont un message, on a un singa, na biblique. Ils ont un en privé. Mais il y a aussi un message, ils ont un péchio, ils ont un peu importe prophétie, donc ils ont un message dans Zambé. Et là, il y a un prophète, il y a un sentiment na bango. Kosala maele na yo bien sûr photos dans la sagesse oui sagesse c'est toko longolango na domaine prophétique mais photo tambola d'abord selon parole nzambe ndenge elobi surtout zu ba prophète ya bible na ba prophète ya biso lelo to comprendre que ba prophète ya bible bazaki o nzamba lobi yango nde lobi so nzamba lobi ki aloba na public yake na public so nzamba tindi pa roi ake pa roi alobe yango ke non nzamba lobi na nga boye na boye alors on est en Goana. Est-ce que service paix à prophétie et ça la rappelle il faut les rappeler en collaboration à intercession prophétie on nzamba pe singa mais faut na kota na ngosu na bozindo na prier après na ngona public. Na comprendre les questions prophétie et ça la rappelle accompagner na service intercession que to sambelana nous pona vision oyo to likambo o nzamba la kisinga na kota na ngona na intercession na sambela pona yango est-ce que na koki ko bimisa to na koki ko bimisa te to yango ki parate son nzambe kaka lobi fo bon wana et d'autres des personnes dépendent na prophétie nini. Il y a des prophéties nzamba pesio dont uniquement juste pour au sambela au sambeli et s'il y a la prière mais dans la prophétie nzamba pesio le biki oloba
OK. Profession nzamba lobi loba, il faut loba parce que rôle ya prophète eza koloba. OK. Prophète aza na rôle ya koloba. So musala na yesu ka moni makambo, aza sentinelle. Comme Bible lobi na Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33 dans le verset 1 Bible lobi soki sentinelle a moni makambo. Mais une fois a signalé makambo wana te, mais problème soki ye eko comme la sentinelle. Mais ceux qui ont moni makambo une fois avertir peuple, mais ceux qui peuple a boy koyo quand ego zongela peuple. C'est que prophète ceux qui ont moni rôle ya prophète ils a koloba. A moni makambo ayer signaler mama kapage na moni boye na moni boye na moni boye. Alors wana musala na esili. Etikali musala ya bato ba ko recevoir makambo. OK. Ceux qui bango bazu makambo wana à la légère, donc wana etali bango. Wana malheur ekozonga la ka bango. Mais ce prophète a moni makambo bombi yango tout ça. Au moins que nzamba ebisa que no makambo na pesa za information au kotango na prière au sambela ponango. Mais tango ko sambela pona problème wana nde o comprendre que au problème nzamba pesinga go na loba ou bien nzamba lobi esilaka na bolo wana ina lingala na kuzo eswaga na kuzo. Kuzo ele kisini d'abord. Cache. Cache. Voilà, kuzo cache. Donc il soit na kuzo. Donc il soit ka bongo. Donc wana nde makambo a prophétie za la bongo. OK. Siko e dépendra kana mutu, nengo lobi mutu o azozolo, est-ce que e dépendra kana prophète o azo pesa message na ye na cadre nini par exemple papa Simon, prophète Simon, na ndenge nini ozoli mama kapage prophétie. Pour que ça la paix pour la profession, voilà ce que ça m'a bien c'est réalisé, ce que ça a bien c'est réalisé et que n'a rien. Bon, ce qui n'a eu par exemple my message est maman capable. Voilà. Depuis que maman capable, zamba lobby papa. Ouais. Bon, à puis zamba pesinga mais pesinga responsabilité. Depuis que tant que tu as un message ya bato, tu as une responsabilité à bango. OK. Donc ngamu ton a eu message ya nayo, na zana 50%. Il y a des responsabilités, il y a 50%, il y a responsabilité. Okay. 50% dans le sens, c'est-à-dire que tant qu'on a qui singa makambo mutu, il faut nous attendre à ko sambela pona mutuana. Parce que naza intercesseur à liboso. OK. Il y a liboso na ko sambela pona mutuana po makambo ana ekomate. To ekoma ya malamu. Au moins que nzamba pesenga directive et puisque yebisa mutu problème boye na boye elinge komela e mais yebisa asala boye pour problème wana e komela été. OK. Na opesi directive bon wana tikali aujourd'hui 50 par na yo ozongisi wana e komela mais soki nzamba pe alobika non bo sam yebisa problème danger boye na boye wana tikali yo moko c'est comme na Bible tozwa exemple ya Ézéchias tango Esaïe a mon vision Esaïe nzamba pesi message Esaïe puisque Ézéchias alobi que non pour malade aux anango pour préparer au kufa tout ça mais nzamba pesi 50% Esaïe bandi kozonga mais Ézéchiel tango van na ndako atali na mira obiki akor na sala yo boye na sala bolambo na pourquoi lingo zonga na mokili alors nzambe tango comprendre que mutu o ndenga zaboye donc azana posa ke azwa solution nzamba zongi si prophète alors que prière au sali nzamba yoki yango donc alors c'est un peu ça dans le domaine prophétique prophète azana responsabilité ya message na mutu apesi pe azana responsabilité ya ressemble pour un message OK. Voilà. Merci Thomas. Tous dans le domaine prophétique parce qu'ils ont vaste la mode nous expliquer vraiment très bien. Dans le cadre de la prophétie, ndenge tobi et là tu rappelles et lamba pour la montuer mon réseau recevoir azana ndenge na ya prière. Sikoyo spirituellement pe ezana tamo o la vision pe kendaka. To ezala kaka soko zu yango bongo ba directif ezala vraiment yango to il faut ba prière ebele pour bomba likabo wana na ndenge na bino moko donc au moni vision pour vision ekimi ouais OK mais kende wapi te ko kima na ndenge ke mikoro wana pele musu nzamba zolo ba te to nzamba zo orienté te oui c'est normal nzamba lo ba chaque jour te OK oui OK nzamba c'est pas que soza prophète oza le long nzamba lobi musu ko maka tanga zo mono boya bandi non bon vamos passer dans le louana mais na connaissance il y a une connaissance nanga donc nzamba loba chaque jour OK
Aux appels à bâtard, mon sous au ta place, moi, comme oui, Nzambe à la Kissio, mais on s'est réservé. Et comme elle a européen. Comme elle a belé, mais comment pas place, mon sous na sambe là, Nzamba lobi n'angé logoté. Ok. Oui. C'est pas sur Nzamba lobi n'angé logoté, dans Nzamba comme incapable, non. Ok. Bien à créer, na loba, oh, il faut na loba po, batba sepela, non. Yangonde, ils ont ma génération à l'élo. Maintenant, parce que Nzamba bengyo, a sali au prophète. Donc, Ernion se faut au marché. Comme il s'est marché, au Unix, Ernion se faut au Lobakaka, au Sakola, pour battre non, au Sambela, non, au Sakolaka, non. Il y a des moments que Nzamba peut sur message, peut sur message. Là, Nazana Bananga, Moussa Bengue, papa, il y a un prophète, il y a un Sakolaka, il y a un prophète, pas un prophète. Donc, à Benga, boye, qu'il y a un Sambela. To Sambel, Penzamba, le bin, un logoté, puis à Pankola, le bin, un logoté. Okay. Mais ça là moment mo susu nzamba lobi linga bike voilà tant que sambela na moni boye et sili yango wana. OK, prophète Simon eza la batamo pe oyo basali na nzambe o ba travailler na yo to basali na nzambe mususu pe ba benga rayo so ba moni prophétie na bango parce que comment ala mususu yo ozo pesa mais yo pozo recevoir et arriver là pe muta moneli yo pe apesi pe moi ebele bisakoli ebele basakola na za mutu ko na dépend de Nzambe. C'est ça. Na mutu na dépend de Nzambe. Et c'est réalisé oui, ya makasi kuto. Beaucoup côté là on peut prier. Ba prophétisanga kuto ebele. OK. Na même na nzela ozole ka boya télévision papa Nzamba lobi bo. Ayebi peut-être que yo posa musala na Nzambe. Ayebi te apesi nga message na lobi oui amen. Si ça j'ai à semer na offrande na pesi pe na offrande. OK. Oui. OK. Secret nini pesa na non wana. Ya prophétie na ndenge to sema. Rasoko lobi na ngali kambu. Et puis ekotinga na bité papa na scellé maloba oyo na dim oyo to offrande oyo. Non eza nango normal parce que d'abord eza biblique. Bible lobi okine na ndako nzambe na maboko pamba. Izelo kwa liboso et mibale tango Samuel tango Saül bazoluka ba punda na bango ava ba kende serviteur na ya lobi ke to kene to luka prophète ça il a lobi non tokokende ka bongo tozana eloko tabike non na mwana ezana mwa eloko foto kutanango donc ko sceller prophétie eza mabe te eza bien parce que eza parole en pas seulement prophétie n'importe quelle parole ya Nzambe conviction aux anango par rapport il y a parole en Nzambe il faut étambola toujours par les offrandes. OK mais ça obligatoire. Non aux anango so aux anango. Ouais. OK. Merci en tout cas d'avoir Olanda Biso ezali prophète Simon Kachiza. Voilà. De Lubumbashi azali ressortissant ya église Génération des élus. En tout cas tozana on a RDC na Congo na biso précisément na capitale. Tous à la capacité télévision en tout cas papa azolo ba vraiment makambunaye malamu et puis on nzamba ko toucher tout ça sûr que prophète a fait sa adresse à église kuna na awa bozanga te ko leka pona ko ka liloba na nzambe église précisément na Lubumbashi ezali adresse na Lubumbashi ezana Bel-Air. OK ils appellent ça bien Bel-Air ils appellent ça bien olinga Bel-Air. Mon pépé malamu, mon pépé malamu, en tout cas. Et ça kuna après précisément pour l'église, tout les invitation. Non, awa na équipe pour na église, pour na invitation penza te turoyo. Mais na za na programme ya ko banda église. OK. Donc toujours se préparer pour to banda service quand même. OK. Au tchabatu ko implanter ba pasteur, to yo moko banda oya. Bon, na otia batou, mais dans un premier temps, na banda koya jusqu'au tango et uzala quand même makasi alors là na otika bango. OK. Moto nzambe natala ki prophétie moko oyo ezaraki elekaki pe na ba réseaux sociaux oyo elobama ki pona ba élection ya papa Fachi Beton au hasard réélu yo lobaki déjà que papa Fachi Beton akozonga na pouvoir yende azali sous mokonzi mboka et puis esalami ndenge yo lobaki et puis deuxièmement lobaki que ozali komona place ezali mikuwa ndenge bamonaka na ancien temps que neuf ngombe ya misuli na neuf ngombe ya kokauka. Alléluia. En tout cas Joseph n'est pas mona kibongo yo pe en tant que Joseph ya RDC au monipe olobi pe to sala attention
wana tokokende nango na prière to ndenge ni wana maloba ekozonga epa na yo mpona poser quelques questions parce que namoni vraiment ezo intéressé nga ba réponse na yo tokozwa nanu prédication wana et puis tokozonga po totuna yo ezalaki na église nini et puis ezalaki tango nini oyo bisakoli wana yaki po ezalaki non préparé ozalaki en plein prédication et bien bisakoleye mpona papa na biso Fachi Beton Mukwantombolo mutu azali ko diriger biso azali kaka papa motema malamu o ngamo pe na votaki ye et merci pour na prophétie wana to landana nous extrait wana ya prophétie par rapport au chef de l'état parce que epesa makipe belé epesa makipe mais il y a eu en tout cas et là taki nzoto to landa yango et puis to zonga pour na l'éclaircissement sur la bonne parole et puis la prophétie. Écoutez, depuis l'élection et bandaki, depuis les élections, nabanda comme on a flou. Je voyais doute ya mutunanya kokoma président de la République. Je ne savais pas qui sera le président de la République. Mais c'est maintenant que Zamba fongolinga miso. Dieu m'ouvre les yeux. Zamba ebisika mutoko diriger mboko. Celui qui va diriger le pays. Deuxième fois Eza Félix Antoine. Il sera Fachi Beton. Eza Félix Antoine. Il aura le deuxième mandat. C'est lui que Dieu a choisi. Bolinga boboya yese Samba Poni diriger mboko. Il va encore nous diriger pour la deuxième mandat. Diriger mboko. Deuxième mandat. Parce que maintenant que je parle, alors que je parle, moni tourbillon à ma casse. Je vois des grands tourbillons. Et na étendu à RDC. Na moni ezolongo la miku ya kala. Zambalobi aye ko libérer mkolongo la malédiction. Il vient de le faire la malédiction dans cette pays. Salité belé. Je vois la salité. Qui quitte ce pays. Bazongi si pouvoir. On remet le pouvoir. Bazongi si Félix Antoine. On remet encore le Félix. Il sera président le Seigneur. Pour le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et deuxième des choses. La deuxième des choses. Le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit dit. Que Simon que Makilata Goutia Matkalos. Et la Sayados, et paradis, les Ganda Maïdes, le Carameyados, Volmayaskados, Manda Igados, la Nicantoberia, et la Stane Peria, le titre les pas. Merci en tout cas, tout le monde est vraiment vidéo et sur qui l'a équipé par rapport à un message, il y a Mokondi Amboka, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Vraiment. Pour tout petit peu fêter à mort, il y a papa Nabiso Antoine Tshisekedi ou Amulumba. Papa, message est qui vraiment fort. Pour lobby vraiment Nzambe et Azo l'action en prédication, sans tricage que mon kondi Amboka à Kozonga, mon pédant que papa Fachi à Kozonga. Voilà les appels parmi les risques et la prophétie. Makasi. Oui, bah, on va y aller. Parce jour on appelle ça message Joana. Comme autant on vend 8 boyés après 4-5 jours. Vraiment. On vend 8 boyés. Est-ce que ma camboy peut s'accomplir? C'est ça. Dans un petit nangamoko tu vas vendre c'est non daddy. Donc il y a un risque vraiment un ndolo. Na bigete nzamba lobaki comme nzamba lobaki akokisango. Tant qu'on mona ki ye moko pe azongi na kati ya poste. Ba commissaire pe debo na mona ki vraiment bazo pesa bokondi na facilité ndenge lobaki makila ekotanga te population ekozana na kimia nyonso ekozana na tranquillité osmanda ki pe ko prier pour la prophétie yango et puis tango mona ki ke esalami kaka lolenge nzambe alobaki omi lobela kimi. Bon et le roi liboso tant nzamba révélé nga ezaki le 6 je crois en tout cas je crois si je me trompe ezaki le 6 décembre na église Mangembo ya Mimosa ezaka Mangembo ya pasteur Respect Mbakadi d'ailleurs kutu na pesio na pesi papa Mbakadi Mbote na invitaka au mini papa Espé en tout cas extension na ndeba invitanga vraiment pasteur Matou que Dieu vous bénisse papa Matou et maman Iguette na Pamboli Lingomba Mubimba ya Mimosa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc batouana baza bénédiction nanga. Amen. Alors invita qui nga za deuxième fois. Na terre na Mangembo. Il y a liboso ezaki na 2000 je crois 22. Na 2022 et puis na eko travailler encore na 2023. Na 2023 na décembre. Bazali na prière à 2 semaines.
alors intéressé nga bikeno ko travailler depuis le 1er décembre. 1er décembre, le 2, le 3, de travailler. Alors nous avons fait miso. Je crois mercredi. Mercredi nous avons fait nous diriger Mbokoyo, à diriger Mbokoyo et ça. Papa Antoine Félix. Nous diriger parce que depuis que la campagne est qui est dans le mouvement Nyoso. Ngana banda ko yebate nani ako diriger mboka nani akoma président et tout ça vike mouvement ndezalaki parce que naturellement naza mutumoko sentimate la sur nzamba lobby na lobaka ba onyoso bayebinga donc bakoyebi sur ta njo que non prophète wana zaka tellement mutumoko aza juste so amoni makambo kande nzamba la kisinga alors nzamba ebisinga que non voilà que na monika nzamba fungoli ngalo la que voilà mon deuxième mboko le président Félix Nzamba Ponier, voilà mission Nzamba Pessier. Et là, il y a tango koya Nzamba lobi qui a besoin de sa pouvoir. Parce que le président tout, les cas avant président Félix, beaucoup sur le plan spirituel, vous avez une autorité spiritualité. Vous avez juste organisation et tout ça, nous se bandons les. Mais Nzamba ebisinga que non, Nzamba Pessi président Félix pouvoir. Donc, on a déjà établi présidence, même spirituellement. Zamba Lobi qui a causé. On dirait que na simananga et la délige. Ah ouais. Il y a Mobutu. Ok. Donc, oui, donc nyonso bakolo bapona président tel le cas salama beza président on a ta hôtel tout ça c'est pourquoi Nzamba lobi que non juste mandat oy moi je prends un mandat oy que mandat to bandi ali boso bandi to compter wana te nyonso eza délige OK ezaki délige nyonso donc ezaki to ba ezaki essayer ya mandat mais mandat oyo peuple congolais a ko se retrouver tozomona on peut toloba pe oloba ki pena ya so na mona ki pena zomona pe tozomona nenga zo betela donc ça na mambo mboka pe tozokende liboso je dis peuple congolais de même ata makambo match na ko prophétiser ngote parce que naza na sentiment ya équipe na ko pesa eloko moko ezalaka te mais na yebike na ndenge zokende na ndenge milimo eza endimi déjà mboka problème eza monde des esprits. Amen. Monde des esprits endémique Congo et vivre siko bien. Amen. Et c'est pourquoi même président Félix a remonté que makambo belé tout ça nzamba ko pese bato malamu. Amen. Ba ko travailler na président même ba ministre wana ezaki milimo. OK. Ezaki milimo. Donc mutakoki okota bia zo sa malamu mena suka nango ase bien. Ezaki milimo mutako bimana na esprit ya bien lobike na ko salela mboka mais tango kusoka kochi mbala moko molime wana kochi ya ko détruire tout ça. Mais na mona ki ba biloko ba salité wana ba longoli yango nzamba lobike non que si na pesi que eloko makila ekotangate guerre ekozalate partout na RDC. Amen. Bino moko boyi na période d'élection ba soulèvement ezadenge ezalaki partout na bato nyonso abanga bato nyonso bandoka nzake non nini ko makila ekotanga ba guerre tout ça mais nzamba fongola kamiso bike non kendenge na ekiti boye na longoli makambo ala nyonso kime okota. Amen. Kime okota. D'ailleurs tant on a zolo ba na moni logo moko na moni tout le deux na moni ba province mi balé bande ko yokana te na moni ba province on bandi ko yokana. Amen. Nzamba ko sala ke boyokani moko ezala ya makasi. Amen. Et vous allez à Makassi et le roi na moni yango na moni de deux provinces ba yokani na Congo awa nzamba lobike vous allez penza bolingo koma ya Makassi yango pe ekopesa kimi ya Makassi na mboka na biso oyo RDC za mboka moko eza beni 5 ans mama kapage to sala émission to zaka na binayo. Pour ça, la mission, mon sous comprendre que nous avons visité Mboka. Amen. Tous les 4 coins, il y a RDC. Même la guerre, il y a Goma, il y a Est, il y a Kauka. Qui met au quota.
Kimi okota pourquoi parce que nzamba ndimi milimo ndimi ke esunga visiter mboka na bisu. Je crois c'est un peu ça. Parce que ça moment ya gloire. Amen. To yambi gloire wana. Toujours que na biso petit à petit na ko chiter na émission na biso ya lelo et exhortation moko ya mokie pour na ba balandi biso na invité ce que préparer ki mo elo mo mokie pour tout ça la prière d'ensemble pour na bande ko balandi biso. Voilà na linga na béni seulement année à 2024. Amen. Et surtout 5 ans, il y a chef de l'État. Il y a béni yango juste na verset moko na évité tout temps yango et verset wana izana Exode chapitre 33 le verset 18. Exode 33 verset 18. Exode 33 verset 18. Exode 33 verset 18. Eza juste bénédiction na yo na li au recevoir yango. Amen. Et que nzamba la Biblia a continué ko visiter yo. Amen. Exode 33 verset 18 Bible lobby. Amen. Moïse dit fais-moi voir ta gloire. Amen. C'est juste ça et ça verset mukuse. Amen. Parmi les versets nous sommes dans la Bible. Bien-aimé Moïse abandi ko senga gloire ya Nzambe. Amen. Na verset 16-17 Moïse a sali prière à lobby. Seigneur soko lingi Israël azala peuple mis à part, peuple distingué na batu mosusu. Nzambe accepter que otambola na biso na gloire. Amen. Accepter to mona yo. Amen. Que différence Moïse abanda ko senga juste eza ya komona Nzambe. Kokuta na Nzambe. Mais loko esalinga na verset oyo na vie ya Moïse. Na comprendre que Moïse, donc pourquoi Moïse a genda au senga gloire, pourquoi Moïse a eu un sentiment que Nzambe na ningi na mona yo. To banda juste na appel ya Moïse, Nzamba s'est révélé par Moïse à l'obi, je suis celui qui suis. Amen. Nzamba s'est présenté par Moïse. Nzamba tambola na Moïse, na ba prophète tout ya Bible bien aimé et ça na prophète mon côté oyo telema devant Moïse a opéré na ba surnaturel neti Moïse. Moïse a opéré dans un miracle, non même ata Abraham a opéré dans beauté. Moïse a salé un miracle, a divisé mer rouge en 2 parties. Moïse a mona mai ndenge zobima na mabanga. Moïse a mona moto ezoloba. Moïse a mona makambo nyonso, mais makambo ono nyowana nyonso Moïse andima teke eza présence ya Nzambe. Mais Moïse a côté la deuxième dimension. Moïse a dit Seigneur, cette fois-ci, fais-moi voir ta gloire. Na lingina mona gloire na yo. Amen. Pour Moïse à comprendre que ce qui a moni gloire en Nzambe, il y a déjà différence. Il y a une différence, il y a vie naïe. Selon définition nanga par rapport à la compréhension, il y a Moïse que gloire est une manifestation visible et présente en Nzambe. Donc bisika gloire ezali et c'est bisika on Nzamba zo se manifester. Nzamba zo se produire moko. Nzamba se produira toujours, c'est toujours dans la gloire. Ce qui kembo kitiye ba ke Nzamba za pembeni yao. Je crois que même RDC moment ezo traverser eza moment ya gloire. Gloire est en a 3 significations selon la langue misatou onganazui. Mais chaque tribu, chaque nationalité, basa na transformation na bango ya gloire. Selon ba hébreu, selon ba grec, et selon ba tomosu ba défini gloire, ba mosu ba lobby gloire est en kabod. Kabod ma kamba capable la qui si poids. OK. Donc c'est le poids, gloire est à poids, et loko est au pesé. Amen. Ils ont un poids. Selon définition liboso mi balé balobi gloire est à manifestation, manifestation que la Shekinah. Et puis gloire est à doxa. Maintenant la dimension il y a gloire, la dimension il y a interprétation, il y a liboso que gloire qui est le poids, qui est le kabod. Que gloire est à poids. Imaginez bien mes joies image aux yeux et loko oyo ezo pesé aussi mango au soulever ango. Attention au soulever ango mais eko sala ke elongi na yo mutu na yo ezanga équilibre. C'est-à-dire ce qui gloire est na vie à mutu. Gloire elongolaka équilibre ya mutu. OK. Équilibre humain donc mutu zanga équilibre à mutu. Là et comme gloire et comme ko s'imposer. Gloire est à des moi si azui zemi tango moi si azui zema zana est normal tango zemi coach bandiko vimba changer a changer nature. C'est ça la gloire. C'est que ce qui gloire est
toucher mutu ce gloire est simbio c'est que ekoya ko changer makambo nyonso c'est pourquoi nzamba tinda kinga na lobela yo lelo que oyeba ke ozo tambola na saison de gloire que année oyo nzamba ko faire révéler gloire na ye na ba domaine nyonso na RDC na pouvoir ya tona ba ministre ya turo yo mama ba ozala accompagner na gloire parce que gloire ozala poids moko bango moko ko supporter nzamba ko se révéler comme le Dieu de Kabod pas le Dieu ya ma ba bizambe nzambe non le Dieu de Kabod nzambe ya makasi so ka vande pa mutu a senti que non ezaye obike gloire so que toucher mutu même attends l'église tout monde a bato au monde mutu azo vimba azo tambola ndeke tout ça mais nguya molimo so que toucher mutu no monika mutu no moni mutu amika bambina se mutu na komi koloba langa kompenza liboma pourquoi parce que la gloire de Dieu est simbiée. Amen. C'est-à-dire moment où est un moment de gloire. Amen. Moïse a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a compris la marche, l'importance de l'Ekinyonzo. Oye kopé cette différence na batumo susu et sa gloire ya Nzambe. Oye kopé cette différence ya Congo na ba pays mosu c'est la gloire de Dieu. Bien aimé écoutez to banda ko gagner pas na Léopard. Azaka na banil, nul. Mais elo esali équipe ya banil et que tina demi-finale les années. Ça c'est la gloire de Dieu. Amen. Ça c'est la gloire de Dieu. Équipe ya banil et que na demi-finale. Ba équipe Bando gagné 3-0, 2-0, Bangolo Subako et Bazongi Bamboka. Je crois à ma qualité de prophète, je le dis au nom de Jésus. Même Koupo Bisotogozo à cause de la gloire. Amen. Même si c'est impossible, même si tu as favorité par Batoumé, tu as favori na Lola. Je crois 5 ans, il y a président Félix Nzamba Kozala parce que Nzamba a décidé. Nzamba a décidé. Nzamba Ebisi Moïse, alobi que Moïse, Nayoki Makelele. Et puis na Monyango, je suis descendu. Alléluia. Vous savez que ceux qui Nzamba quitté Sikamoko, a quitté même la vie à Nzamba, alobi que Atika, ba honneur na union soit na Lola, mais Azana Mokilo. Donc, c'est-à-dire que loi impossibilité, longo. Nzamba longo loi impossibilité. Donc, logique, il y a difficile, yon se quoi. Nzamba kotsibiso logique à sika. Je crois que yon nengozo landanga, bisiko zali, gloire Nzamba zo touché vinayo. Année où il y a 2024. Et ça, année Nzamba kotambo na vinayo na dimension ya gloire. Même si batuba boya kiyo, même si batuba loba que Nzamba za incapable. Na eko présenter Nzambo aza capable. Nzambo aza Nzamba mawa. Nzambo alimbi sakamasu. Même si au salaba mbeba, il y a des années, ozo regretter ba erreur na yo. Bien aimé, il n'a eko ebise que Nzamba mawa zali. Il est le Dieu de miséricorde et le Dieu de gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nzamba pambola yo, prophète Simon, en tout cas, n'a senti vraiment. Siko on est la moni pena que cher et s'est manifesté la capage télévision. En tout cas, to pambola minga mon pe personnellement na pambola mi ba remerciement na banani ba o balandi biso. Voilà na remercier papa Léopold. Amen. Papa Léopold à partir à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi Maman Maureen Kaumba, Kolwezi. Que Dieu vous bénisse. Et Nzamba Pambolayo, vraiment Zanayo. L'équipe Mobimba n'a pas travaillé, nous sommes à Kamoa. Je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus. Et je salue encore Papa Richard. Mantonanga, Awa. Papa Richard Goki, papa, que Dieu vous bénisse. Merci papa Nzambe Nabino, Apambola Biso. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas, que l'Éternel vous bénisse, prophète Simon et Zali vraiment d'accord et Ambarabapaya. Nous assurons vraiment qu'il faut de temps en temps à l'aise. Tant aux avec Kinshasa, que capage télévision Zali, à Tazakuna, au tunnel sur ma prédication. Nzambe Rozan a été coupambo la paix bateau, bazan a besoin de Kayo, na katia capage télévision en tout cas. C'est une église et puis bonne chance pour l'installation église na Kinshasa. Merci. Merci d'avoir balandi biso. Vous partagez l'émission, vous aimez, vous partagez en tout cas. Nzambe Rozan a été coupambo la yo partager, yo commenter positivement pour l'année l'année prochainement ce qui nous a été. Merci, bye. Capage TV. Capage TV.